Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Tindika télévision, botelema. Bonne nouvelle, chers internautes na émission lelo, basango ya mawana, basango ya esengo, ekutani, esangani na émission moko. Ntimba na nzuzi, sango ya mawa na sango ya esengo, etutani, tozwa nini, totika nini. Chers internautes, bienvenue, Boya Malamu. Tosali émission très spéciale. Moutunion sera se retrouver. Chers internautes, est-ce que vous télémi d'abord? Nous connaissons l'émission d'aller à Téléma. Tu as l'émission debout. Téléma. Téléma la canapé. Bah, émission Mikolo debout. Boyoka. Chef de l'État Fachi Béton. Conflit na Tchad. Ba désigné le président CEAC. CEAC, voilà. Balobi yonde les sages. Yonde mfumu waditunga. Yonde mfumu ya Afrika. Ba opposant ya Congo, bazangi matière, balobi koma mokonza mboka yemona na guerre, alingi asisa guerre mususu za na Tchad. Bozangi boyebi, to expliquer bino. Gratuité mususu ye. Gratuité mususu ye. Ah Fachi. Outa wapi. Gratuité mususu ye. Gratuité ya nini? Bola na émission. Tina suka. Mvula ebeti na Kinshasa et créé polémique. Oh Kinshasa ebindie. Kinshasa ya Fachi. Mboke lengi. Allemagne d'Afrique. Bokota la paix Tour Eiffel et Dindi. Na émission lelo. Augustin Kabouya, Mwana Bouté, le secrétaire général du parti au pouvoir, c'est lui qui gère au quotidien le parti au pouvoir. Le fils aîné du chef de l'État, AK-70, Aza Okita na Lubumbashi, l'aéroport ya Loano, samedi oyo, na Tongo, c'était bino nyonso bana ya Katanga, bafani ya Kamwasi, oyo bolingaka tindika, na bino bolingaka pe ngai te, nga na sengi bino, na aéroport wo, samedi oyo. Nana koya, le secrétaire général Augustin Kabouya, azoya na maloba ya chef de l'État Tchela Munoko, ba! Maloba ya yete. Nzoto na munoko ya ye. Azoya ko transmettre bino message ya chef de l'État pour na bana nyonso ya Grand Katanga. Ngape nazakoya. Meeting le même jour
kolongo aéroport tina place ya poste esika wapi mwana bute Augustin Kabuya kosolola na bana ya Katanga en général, bana ya Lubumbashi en particulier. Bomoni ndenge kisangane kwea kina chopo. O ezali événement posté kisangane. Chers amis, na kobete na bino li solo ya minduki na ba munition na este emonani. Tangu tolobaka wa armée da infiltré. Ils ont la véracité. Lelo vidéo eye kuna na front basoda bala ko pleurnicher. Wapi masasi, wapi minduki, topusana, tokota Rwanda. Baoyo basala logistique. Est-ce que ba pistolera bango bato bauti na brassage, bauti na mixage. Telefone comme la Kinshasa. Hakuna masasi, hakuna moto, hakuna arme. Pana kupika. Nzoka, minduki, na ba munition, ba mortier, eza nango na est. Bo pesa na front, do na intérêt nini. Bo réviser. On en parlera. En dehors ya bakamu armée, na soda et les politiques, c'est la même chose. Les oiseaux de même plumage. Chers amis, bomba, na panza, na réfléchir, na sukisa, na lobagara, yokalisulu, lisaponge. Ezalaki mukolo moko na mboka moko bitumba ebimi entre bateke na bayaka. Fonga matoi. Batu ba se déplacer bakimi bitumba. Bakomi na mboka moko koma na ngoba Ndunduville baye ko sangana. Sango ekoma na Kinshasa te ekomi. Bana bakaleso ezate, ba parents bilo olia ezate. Sango ekomi na gouvernement. Gouvernement par rapport à budget. Donc on va comme la fin de l'année et pesa kama mobuni. Mokonzi ya mboka wana. Komo na ye mfumu wadi tunga na chiluba fachi beton. Pongi na misu ezate. Fumo di tunga bi bon. Donc on a gouvernement voulait dire moi mon boulot, voilà ce que moi ekoti. Fumo di tunga à côté si maboko na poche. Na salaire na ye, tout le monde salaire. Pour battre comprendre. Na salaire na ye. Il y a mois d'octobre. Mokonza mboka lobi na kolia salaire na ngaite. Na partager ngo na bandeko nanga ya Bandundu. Abengi ba ministre ba ressortissant ya Bandundu. Alobi mbongo yanga ya salaire bongo la meso mwene. Bo pesa bango ba transport o balingi bazonga mboka o balingi ba kene Kikwiti o balingi ba kene Kinshasa bo recenser bango bo pesa bango mbongo bazonga bo pesa biloko olia balia bana la santé kolongo tala ndenge mukonzi azalaka un roi qui s'incline. Après si yango banani ba ministre oyo bazali ba ressortissant ya Bandundu alobi ide peste alobi palute bako makuna tala ba palu oh yo la sinistre yo kimaki ba vrai sinistre bazuite. Les infiltrés
ba membre ba parti politique moko songolo pakala babani ko bénéficier na biloko wana oyo bazalaki destiné te. Boye bisangai moko yo bonga siko nini ya fachi na kati wana mokonzi abimisi kati kubianza akoti liboko na poche na mbongo na ye oya kolia na mama Denise na bana apesi ba Congolais bandeko ya bandundu balia yango esalisa bango kaka bato na bino bandundu oyo batindi kuna certains nalobi bien certains basali boye yango botondaka te bulu yeke nga na suki wana boyoka bango moko population makambo balobi par rapport ya partage ndenge salami ba enquête pesiliti ba vidéo mususu za koya oyo totie vidéo oyo po mukonza mboka mona a comprendre bato bakende ki tala musala basali et puis voyage muso mi bale ezali président longola bango pona ba musu batika na kaka ezamawa botala ndenge population aleli regarde la lobby boye biloko o l'état congolais tindelaki biso pona basinistre o to kimike bango moko na niveau ya gouvernement baye na 8 quarts na la police na kacha butu bazwi biloko nyonso tu ezalaki na dépôt biso moko basinistre tomoni bango na public ya quartier nyonso tu est-ce que kokanga marque ya mituka ono ezala ba mituka marque ni ba marque ya ba camion oyo yaki ba jeep ya bango moko ya gouvernement na ba jeep ya bango moko ba otambola na colonel bazwi biloko jeep ya otambola colonel jeep nini jeep ya la police oyo ya Prado na ba jeep na bango na ba omonaki jeep ya la police ya la police na ba commande car na bango nyonso tu baye nango bazwi biloko nyonso tu na total ya 8 car bake nango oyo ezala ba heure ni bayaki kozwa ngo vers 22h baye kozwa mususu na à partir ya 4h bazwi nyonso tu biloko tu bake nango ba dépôt etikali polele soki tembe bokende kotala ba dépôt nde etikali polele na bato bazwi biloko te bango bazwi biloko bakimina bato ebele me bazozwa bajeto bata kotanga bazopona ne bilongo bato mosusu bazwi biloko te ata moke jeto pe te eza te bon siko tokolanda na mbongo yango ndenge nini baleta bazwi biloko na bango bakebomba ekomi ya bango bato oyo nyonso awa batiki babiloko tobomi babiloko bataba etikali bakufi bandako batumbi eloko eza te mbongo ekomi ya bino bobeneficie bamalere na bino bokozwa toza na eloko ya koloba nani oloba liso ngai papa tika loba mama nanaye toza a tokimaki babiloko nyonso eziki moto bato bandundu baoyo baza biso toza bato oyo toza na province oyo ya mai ndombe bato bazozwa biloko ezodela biso bato ya mai ndombe kasi bato bandundu to baoyo ya miyibi bakomi bakombo baza awa toyebi babilongo ya tomona bango mingi bakimaki te balia biloko ya ofele baprofite bino bozwa solution mpo na biso babenga mboka na mboka bishalati ya la main kwa baza combien de quartier batangana bangala to classé tozwa batu toyeba oyo batu na biso oyo batu na biso oyo batu na biso toza te na posa ya wana bokalikile bongo bapesi bino mbongo bapesi biso mbongo te tosuive kaka bakomi bakoto ndeko ya mbinga na ndako me toyoki sango ke oyo baninga na bino gouvernement ezwi bango en charge ndeko atindiki biso ke nokende kuna bisika baninga mpe bazozwa mwa quelque chose oyo leta atindi toye banda toye biloko tozwi te mbongo tozwi te tovandi toza awa na malebo bon ti sikoyo lobi ezalaki dimanche babiro efonctionna te lelo eza lundi
ti sikoyo yango tozolanda soki 16h soki 15h tozomona eloko te banda ntongo tolie te eloko moko te donc nazocomprendre to juste leta aza na mawa na biso ou bien aza na mawa na biso te ata 10 fois tozwi te biloko yango soki opesi motu soso moko papa soso moko moto akolia yango okoki kozala 50 na pavillon moko baopesa bino 7 éponge nani akolala nani akoboya bamama mikolo baza wana bajeune garçon baza wana bajeune fille basi azemi okolala na bango ndenge nini papa bozila biso solution ya likambo oyo mbongo eza te 50 personnes bokolia ndenge nini carton Thomson bokolia ndenge nini bozila biso solution ebele ya koloba eza te bozila biso solution lokwa mwana boye banda ntongo bazalaka na 200 fois na somi mikate na pesi bakombo bazwi bopesa boye topesi bafiche nyonso to esenge tosala tosali papa ntuka ebele ya leta azwila biso solution si bino nini na famille na yo bapesi yo nini na famille na ngai neti ngai moko bapesi ngai sako moko loso na ekola masango moko na mwa ndambo ya bikedi mpe ebongo ji isi molangi moko mpo na famille na yo mobima alors mbongo eloko te bapesi yo mbongo te balobi nini balobi omo ya kozonga yango toyaki eloko moko mpenza bandeko baza libanda bozala na bango ana kati bao batemi temi libanda te ngai nayebi bato oyo tozalaki na bango. Ok, c'est bon, merci. Chers internautes, bino no bolandi bango ngai te et là ba vidéo euti na Bandunduville nga na akize na nga mututi botala sikoyo munition ba caisse na ba caisse oyo l'état pesi ba soda basala musala convenablement pour protéger l'intégrité territoriale. Botala na ba bombi yango pour ennemi tango kota a récupérer comme fort. Général wana je crois héros yo Fouassamba. Ça c'est ça qu'on appelle la haute trahison. C'est vendre la patrie aux étrangers. Botez la vidéo. Tozo. Regarde. C'est les gens qui font trop de bruit. Nous avons la situation vraiment ça. Dis-moi, de pétail ici, des mortiers qu'on cherche. Dans la munition. Et chaque jour, vous appelez Kinshasa et l'autre côté, regardez-moi ça. Les RPG ont marqué des étoiles. Combien de mortiers? Imaginez-vous, je vous regarde les Cambodgiens, donc le il a été là et on a fait le un jour. Et au revenu, c'est les gens qui font trop de bruit. Nous avons la situation vraiment ça. Dis-moi, de pétail ici, des mortiers qu'on cherche. Dans la munition. Et chaque jour, vous appelez Kinshasa et l'autre côté, regardez-moi ça. Les RPG ont marqué des étoiles. Combien de mortiers? Imaginez-vous, je vous regarde
Les Cambodgiens, donc, le roi, il a été là, et mon a le roi, un jour. Et au rébut, c'est que. Chers amis, mvula ebeti na Kinshasa, mvula ya munene, bandako ezindi, batu bacholi, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais faut mona Congolais yemoni azo finga mboka na ye, azo finga chef de l'État, on dirait finalement Kinshasa, mutatongango Félix. Fati ay beaucoup de ville, basi batonga. Soka no bika le to bukango, to tonga mususu. Ah! Bagare obima. Eza ville mutatongango Fati te. Et puis, Eza kaka na Congo te. Tout le fait le paye, ezindaki mukolo wana. Bamboka ebele, bamindele, bazindaka pe. Botala ba image, ba photo, na video, ndenge pe na bamboka mususu, batu bazindaka. Est ba filmaka président. Totala, ba photo na ba opposant Malobi, chef de l'État, il ne fallait pas à ça la médiation. Il y a Tchad. Parce qu'il y a un problème, non? Il y a le problème, s'il vous plaît. Le problème, il y a un FRDC dans la Moussa et à Kosogola. Alors, on a un Rwandais, Pika, Pou! Tala Rwandais, ma colomila yi donc, li koloko turo et tout à on a dit kosi. Ouais, là, Moussa armée dans le sala. Na web Sabino Lelo, bonne information. Général Chiwewe, Lelo, Fara, na ministre de la Défense. Makamba Sololi, Moyeneb Sabino, exact. Allez-y, comprendre. Moyeneb Sabino, exact. Donc, chef de l'État, à ce point, on a Congo, entre-temps, à la médiation pour la transition na Tchad. Bana ya Katanga, Auguste Kabuya, Mwana Bute Azoya, samedi oyo. Boya Mbaye, ndenge na lingaka. Bo sala ndenge batakisangani basali. Bo betango x2. Batoto yote ya Katanga. Bo sala accueil. Soyez liés, vous comprenez. Banafanya accueil ya nguvu, ya Kabambi na aéroport ya Loano samedi oyo 7h wenze zate chikipe zate musala ezate bino nyonso na aéroport. Botombola Mwana Bute, AK-70, le fils aîné du chef de l'État, c'est lui qui gère au quotidien les partis au pouvoir. Botombola Botombola na mapeka. Aéroport, malembe ti na poste. Meeting, échange, communion,
entre les populations, na secrétaire général na bino nyonso. Bana ya union sacrée, soyez là. Ba quartier nyonso ya Katanga, bozala wana. Kabuya azakuya. Secteur na aéroport. La Bosenga Mukonzamboka Fachi Beton, merci. Idriss Déby, président de Tchad, Tangwayaki, Azalaki accueilli na quai avion par son excellence Nana Manouanina Kiumba Fumubuku Moulonge Shiwa Kalasa, la princesse Océan. Mwana ya Mayumbu, mwana ya Bandundu. Mwana ya Bandundu. Oyo chef de l'État. Fumadi Tunga. Azu professeur na Inikini. Moussoukou. Acheye ministre prêt. Prêt. Donc tout prêt. Boy. Tout prêt. Boy. Tout prêt. Na chef de l'État. Moutabandundu. Après mon lobao, Fachana tribaliste. Moutabandundu. Près le président. Paie-moi na ya mwasi. Mokonzamboka lobi ale. Manuani na ya yaka achebui. Près. Pongo bolo bao fachi alinga bataba ndute. Est-ce que boyebi que ministre près le président a comme chef direct le chef de l'État lui-même. Allez, madame, nous nous sommes là. Bandounou, oye. Je vais te dire Fatima Boko, Bana Mayumbu Nyoso. Bota la reconnaissance. Il y a président Yaboui. Azu moi na bino ya pai Kongila. Pai Kongila. Donc, au pays. Au nombre S. Donc, pai Kongila. Lobit. Là qui était? Non. Boye. Dans la règle de gratuité. Hein? Gratuité à Sika et yé. Hein? Gratuité à Sika et yé. Baki Sami. Gratuité 2. Nabo Melibino. Mais Kalate. Wana, eza munduki. Gratuité 2. Gratuité 2. Maître Dieudonné, bonjour. Bonjour, Tindika Tindika. Tozio sur les lots, tolukaka yo na ba dossier où ezali lié na droit. Pour savoir na yo au participer au partager on a peuple congolais partout dans le monde. Très bien. Je crois vous allez au courant il y a un dossier entre Daniel Safou comme très député na ministre Molendo Sakombi. Voilà. Nangana posé aux questions est-ce que place wana infraction ezali na makambo wana toningi infraction ezali oyo Daniel Safou ezali ko sala ezali diffamation ko ba propos nyonso ezali ko tenir na ba média ezali ko porter atteinte na ministre Sakombi tango par exemple ezali ko loba que non atekaki terrain boye atekaki mai boye il faut dans la mesure ya ko prouver yango malheureusement ba preuve matérielle ezali te que ya solo ndeko wana asali oyo bazali ko accuser ye ezali ba infraction moko auto bengi flagrante ezali même pas qu'on nécessité que basenga lever immunité na parlement pour que va déférer devant le tribunal. Comment ça? Parce que la procédure est flagrante, ba fait na ya azali ko commettre ezali actuel. Quand est-ce qu'une infraction est flagrante? C'est lorsque l'auteur de l'infraction est pris, mis dans les sacs en train de commettre ces infractions là.
actuellement vous allez comment les canaux télévision pour diffamer ministre Molendo. Donc infraction d'aller flagrante, ça ne nécessite même pas que et qu'il n'a parquet pour que bah ça la enquête enfin que va convoquer. Non, il doit directement être arrêté et déféré devant. Malgré l'immunité naïe. Non, l'immunité ne compte pas devant une infraction flagrante. Tout ça na infraction oyo ça la que ce qu'on commettre yango, la procédure ne sera pas respectée. C'est ça même le droit. Infraction flagrante les ali oh ba kangi ozana ko commettre yango. Alors ba preuve matérielle les ali fraîche. Tout le monde sait voir que les ali mabe, ça ne nécessite pas que procureur a que ça la enquête pour na ba preuve. Non, directement on t'arrête. Donc Daniel Safou Nema Zawana, on peut mettre la main sur lui et puis le déférer directement devant la cour pour que Azara juger en procédure de flagrance, c'est-à-dire sérénité. Voilà. Alors ce cas se défendre bien. Ndenge peut confirmer ba ngona ba tuya Molendo baza ko lekake. Molendo ba ko pesa Daniel Safou mbongo ba transaction bancaire et salamaki. N'est-ce pas quelque part peut reprocher pe ministre malgré la plaignant. Et ça dit preuve que abana ko pesa mbongo parce que akanga qui est na ba dossier sale, c'est-à-dire azali côté ka soit ba terrain ya l'état soit ba mai ya l'état ndenge moko pe tindika oko senga ngambo na salle au transfert. Mais ce qui est commis au comprendre que azali loko na senga mbongo apesa ngai tour apesi ngai te et c'est ce qu'on a salé ba chantage oko mi côté de la ba message du genre na za motion na yo pesa mbongo wana est commis vraiment légèreté, c'est une blague même à la démocratie. L'Assemblée nationale est une grande institution. Il faut être toujours crédible aux yeux de la population congolaise paix dans le monde entier. Quand vous avez des députés, le rôle Daniel Safou, qui se permettent de se comporter vraiment net, députés en posant des actes de bassesse, je pense que l'État et la justice doivent prendre les responsabilités en mettant hors état de nuire Batenengawa. Ce qui a eu ma preuve, le dossier peut-être qu'il y a eu détournement, à Tekaki, Boyena Boye, est-ce que match ko balugate? Mais si on a eu ma preuve, il fallait qu'il directement saisir justice parce que les médias ils allaient justice té. Alors OK qu'on saisir justice pour na kolobake non parce que les députés Moussa na epé yango wana entre autres. Voilà, qu'on contrôler ba ministre, qu'on contrôler ba mandataire à l'état na gestion na bango. Mais ce qui est dans la bongo, il fallait qu'il soit à sa motion, n'est-ce pas, de défiance dans le Parlement, à partir de là, convoquer le ministre à qu'il se défendre. Mais à partir du moment où à Sali Angote, à qu'il peut saisir justice, mais à dire que ça la chantage dans la télévision étant donné ils allaient m'aber parce qu'ils allaient nuire la réputation, puis la crédibilité à ministre. Donc, yo en tant que juriste, vous avez un lobby à donner ça fondé. En tout cas, ce qui Daniel ministre a l'indiqué à Kenaïtina Souka, je vous assure que Daniel Safa Souka en prison. Parce que je ne vois pas comment il va s'en sortir s'il n'apporte pas les preuves contraires. Na droit de Robaka, celui qui allègue un fait doit apporter les preuves. Si vous n'êtes pas mesure d'apporter les preuves, vous serez incarcéré. C'est ce qui a amené notre frère Jean-Marc Kaboun en prison. Lorsqu'il a dit que non, chef de l'État, a dit que nous avons un bon paradis fiscaux. Jusqu'aujourd'hui, il est incapable de démontrer. Et vous voyez le sort. Il était aussi député, non? Donc, ce n'est pas au nom d'une quelconque casquette que vous pouvez vous permettre de tout faire. Non. Tant que vous souffrez, il faut ceux qui osent bien, osent la poser. Au milieu, quelque part, quand vous avez on va dire qu'il y a. Mais tant que vous avez il y a lié que vous commettez une infraction, tout c'est trop dangereux. Pesa Toli, na ba journaliste mondial. Ma tape belé, parce que na ba jiwana yoki sango, on a koleka na kiosque. On a ko sala boye. On linga lo bate pesa mbongo. Pesa on conseil mettre des données. En tout cas, les journalistes au batali ko se comporter ndenge wana conseil ezali kaka moko. Liberté d'expression ezali libertinage té. Quand on parle de liberté d'expression, nous devons nous exprimer dans les limites de nos droits. Parce que là où s'arrêtent nos droits, commencent également les libertés des autres. Alors les gens ne comprennent pas ça. Les journalistes peuvent se permettre, le la télévision, ils peuvent dire n'importe quoi. Non. Si vous affirmez quelque chose, soit ainsi que vous avez un élément, il y a des preuves que ceux qui lobby moutouana à quel fond d'ailleurs, on a la misère à se défendre. Et là, c'est le temps de convoquer au communant, et d'aller acharnement, au état de droit, non, pas dans la cima makambouana, non, pas dans la cimate. Alors, voilà pourquoi en amont, il faut contrôler nos actes, nos paroles, pour qu'en aval, nous ne puissions pas pleurnicher et chercher à décrédibiliser la justice ou l'état de droit tel que voulu par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est ça le moment de bien vous comporter. Merci. Voilà.
Je vous en... Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux: bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com.